mbokoyo nde tokozongisa yango. Donc tokoki tofanda kimia te e tokomisa lokwa makambo ngo lokwa ese komi nango boye e umeli. Ndeko Yves Abdallah basali ya Nzambe bazolanda biso. Est-ce que oyebi ke mabele ya ekolo babundelaka yango? Makila pe tangaka. Ndeko Yves Abdallah oyebi ke lipamboli ya moto ezo dépendre na mabele oyo Nzamba pesa ye. Po pambwama Nzamba na territoire oyo ya pesi yo. Si kon kola pesi biso na yoki ondengo lobi 2 345 410 km². 410 km². Est-ce que le ezaka bongo? Parce que soke za bongo te pona ni lelo biso tokozwa maboko tokangi tozongeli bakazaka tozongeli bakekele tobosani ba makambo nyonso bandeko na biso bakobika na ngambo ya bato ya mabe. Pona ni lelo tokomisa ngo lolenge wana nde yango omoni na sepelaki na nkasa na yo olobi te mwana mboka yaka tomeka tolobelango. Ndeko Yves Abdallah na betelo lisolo moko. Vas-y ndeko. Tango Goma ekwei le 26 janvier. To koti février situation komi mabe. Na se ya kanda ya mboka nanga. Oyo kaka oza parmi bato balobelaka yango na frolaka makala. Juste na début février. Pona nini? Kanda e mata. Mokonzi moko mboka nanga lobi te. D'ailleurs na tongwawa iyu se to tombe ore tombaka nanu te. Armée le qui est sali contre-attaque. Non. Moto wana aza munguna ya mboka. Ah pasel gilipe na kolingana ye Congo na leki ata maloba nangi alaki makasi mingi. Po basusi pe basepelaki nango te nga moko pe na kotsonga na bomoto. Balobi pe babite e alaki mwa makasi me obiki kaka pona mwana mboka. Na lolenge na oya kobundela pe mabele. Alors soki lelo totelemi biso banso na mboka na biso ndenge mwana mboka Yves Abdallah telema po lelo ndeko tikana loba na yo malamu mboka yo kanga tango sana bomoi. Merci. Nazela telobi otandama bongo bakoti sali bakoti kombo na nga na compte ya batoyo bakoya koloba pona ndeko Yves akoyoka souta. Peut-être batumsu bazokanisa koliaka misole belé. Ozwaka awa po kotelema oyo telemi ya makasi. E pona nini telelo bilenge pe musu na media bakoyi kotelema lokwa mwana mboka Yves telemi atombola pe mongongo banguna bayoka bakonzi pe bayoka bayimboka bayoka tetete makambo e umeli e komi lokola e ala kaboyi nsoka boyete mwana mboka Yves yoka tofandi na biso lokola tobandi kokomisa ngo momesano na lingala communiqué moko ebimi na ngambo ya batomboki ya bato mabe balobi ok lokola tobandi octobre tu le 1er novembre document moko te ekozala accessible awe pa na biso oyo ekozala signé na Kinshasa tokomi wapi ekolo ekabwaniti wana siko tobandi kokoma wapi donc Gomo yanga Bukavu yanga poza yangai ekei na ebite na Rwanda na République à Volcan bongo biso yo totikali wapi nzoka nkita ya Congo bomengo ya Congo kitoko ya Congo Goma pe na Bukavu baza pe na kati yango tobengaka yango Kivu na biso ya biso Kivu na biso Goma na biso siko tobandi kokoma wapi tangu biso tofandi tozongeli bakazaka tozongeli bakekele ya malunga tozongeli malasi na nzoto engelo bake makambo nyonso se komi nango malunga pona nini po umeli bibembezo lala bino botelemi na bitoko mikolo eleki na langi yo tango nafandi na sima kamera bakangi bilenge oya biso 300 babandi koke na bango na makasi soki ondimi okei oboyi babomi yo bandeko ya biso nde ba libérateur nde bango wana yango omoni mwana mboka Yves Abdallah na yoki mbela lokola congolais na yenga habite ngai pe na tombola mongongo kolo Yesu akeya bondela aya kuti baye kolibalali abiboni makambo je makasi bino bolali Petelo lamuka Yohani Yakobo lamuka botala mungu na yo yakomi pene oh bolali ndenge nini pona nini te bo senzeli atambula moko 1 heure de prière
Mungu na yeyo bozola la comment? Et comment les lobiso tokoito fanda sui gomo ya biso et comme na condition pour les lobiso to tia makolo kuna. Net ngwa Yves Abdallah o chasu makolo kuna te mikolo yo. Ngai pasteur Gili na romekata ponengo ya mbingawa ba capture écran ezo salama. Bako finga makambo belé bako canapé peut-être n'engano to sa l'émission kuna déjà basi ba chebiso ba kwa na bilungi te bazana monitoring, il y a un grand monitoring sur Goma. Voilà. Oyo bazako documenté, il y a on bisangana za muya yate muya ande aza ministre gouvernement aza soumis à devoir de réserve d'éthique parce que ordonnance ngaite ngana aza premier ministre te ngana aza congolais. Voilà. Ngana aza donc congolais yango moni lelo to zongi to la musa bana mboka ko bandana ba komi na biso ngana na tifangirindiri na yoki otango zotanga ngwao mais naza kinwa congolais to la musa ba komi na biso to la musa ba province na biso to la musa bana mboka to telema balkanisation en Congo et comme na ngongo ya biso te to boyango to kozanga kama loba ya kotikela bana lobi. Ma papa irresponsable. Manoko irresponsable. Tango tozala ki bana mikie bazali ko kamba ekolo oyo batika monguna kata yango. Voilà. Bakotia biso zéro. Yango to boy pe to lobi congolais nyonso telema. To boyi mwana mboka nyonso esiko zolanda biso telema. Telema to bundela mboka na biso to zongisa Congo na biso bomoko. Bandeko ya Goma baye baketotiki bangote. Bandeko ya Bukavu baye baketotiki bangote. Biso na bango to zonga ndenge mboke alaka wana nde to kokomisa situation na normal. Alors pasteur Gili nalingi to nuancer lo komoko pour congolais akana moi congolais de temps en temps ba kotsa biso moi poison na moto yango to lobaka moi poison rwandais. Bato bazali na confusion bitumba ezali ya Tshisekedi te. Le président a un degré de responsabilité. Oyo makambo ya salaka ngai na yo to kosala te makambo to salaka Tshisekedi pe akosala yango te. Mais il y a une combinaison d'efforts. Il y a l'État, gouvernement, il y a biso peuple en accompagnant. Ndeto kozwa résultat tozali kozela tata. Na lingo expliquer bato. Nini président zali ko sala, nini pe biso peuple sengeli to sala potango to kokuta na terminus tozwa résultat. Mwana mboka Yves Abdallah na yebisa bandeko bazolanda biso. Bitumboyo eza ya monda mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Nazotindela yo video moko. E bakso subwanya oyo zana yango. Mokonza mboko ya utoti kabiso 18 ans de pouvoir. Son premier discours dans l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2001. 8 mois depuis a commis na affaire. À lobby aujourd'hui ça fait plus de 2 500 000 Congolais au Rwanda bomi bango. Il y a 2 ans passés banda babandi kokufa. Wana to commis na 2001. 2001 moins 2 ans et Jean Sibiso en 1999. Tshisekedi mtalaka mokonza mboko. Azo reconnaître que Rwanda a bandi ko boma ba Congolais il y a 2 ans. Depuis babandi kokufa, le loja ba commis 2 500 000 Congolais au bakufi. Ya Tshisekedi esikanini. Mwana mboka Yves Abdallah. Bitumbo yo tangu yo olobike eza ya mwana mboka te. Po ye pasa Congolais lo kwa biso te. Mabelo eza ya yete. Biso nde to zwi kaka ndingisa ya kokamba biso. Tebi yo zala nde wana kumba biso. Wana. Alo kwa ya liboso. Mais biso nyo bana tata. Lelo pe na leta ba tango teki lopango atata. Ya liboso ko zambonge bele ko lekaleki ya suka te. Po nga na mwana liboso. Biso nyonso tokozwa lolenge moko po eza ya tata ndenge moko pe na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo tango batu ya badongolo miso bazoninga bakotisa poison rwandais ndenge mwana mboka Yves Abdallah alimboli makambo oyo ebandi utakala officiellement nazalaka mokomosusu atango osala émission 30 ans bakongole boni bakufi. Mwana mboka Yves Abdallah yokana me ma réflexion mokwao. Afdel abandi koya Rwanda pardon. Abandi koya depuis octobre 1996. Lelo oyambinga précisément le 3 octobre 2025 jour pour jour 29 ans. Okotanga bato nyonso bayaka na 1996-97 bango nyonso bazana bomoi. Soko ye na ngambo ya Congo ba oyo nyonso bayaka na Rwanda na Congo
à 98% aujourd'hui dans l'au-delà. James Kabaré Bazali, Mounza Mabawa. Bizima Karazali, Gaïtan Kakujawa. Aujourd'hui, aux affaires étrangères Azali, Awa Mounze Kongolawa. Aujourd'hui, Kuna Paul Kagama Azali, Awa Laurent Désiré Awa. Est-ce que les Congolais vont se kanisa iloko? Est-ce que basi ba manyola yango? Et 30 ans après, même Paul Kagame a encore qu'à rebondir sur le Congo, le grand Congo, pensant reproduire makamonyo soto uti ko énuméré awa. Nzoka nembala oyo akotani na peuple éveillé miso akofongama grâce bien sûr yanzila oyo bakondia mboka bazali ko lakisa biso. Makambo yo Paul Kagame akutani nango eza makambo yo Pilate akutanaka nango na Actes des Apôtres chapitre 12. Tango Pilate azui Jacques akati ekingo. Bayuda basepeli babe oselo komo ya kitoko. Abibo lokwa na bomiye na kanga siko Jacques. Oh Jacques ne asa moye kolia pa pamba te tango akange ba ye kolina ba Kristo babi. Yakobo akei kaka boye komi tuka petelo tokima na losambo. Eza lokwa biso lelo. Laurent Désiré akei mboka ekei ba occupation makambo ebele bele lelo encore comme na tour mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a biso peuple totelema 30 ans c'est trop 30 ans c'est beaucoup et ça suffit. Alors pour si là et que ça la slogan te ne biso bana mboka siko totelema ne sika mokonzi mboka ye kotelema lokwa kapita peuple telema ngana pesi ligne de conduite. Le quoi na mokonzi mboka makambo Abdallah Koloba makambo pasteur Gilia Koloba eza oyo muya ya kolobate excellence eza oyo ngana kolobate mais le quoi tata na chendelo mabele moko Kongo ekolongwa te pe lisolo moko ngai na batwana tokobeta eza te. Ah bon siko to sani ni mboka eza ya bino mabele eza ya bino tobunda likamo na kati wana eza te ndeko telema obiso to telemi le quoi biso makase eza na lobeli toye koloba ba oyo ya teni ya se a drapeau bango pe ba telemi longo nyana bango na wazalendo évidemment et ba gouverneur bazo kamba biso batoto zo kamba toyo kambela ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to telema to zongisa Congo oyo tataka savu batikela biso oyo Patrice Emery Lumumba tikela biso oyo papa Maréchal atikela biso oyo Laurent Désiré Kabila atikela biso oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba batikela biso oyo babombo kolo kumba batikela biso oyo bapapo oyo baleka na mboko oyo batikela biso ekoma te na tour na biso tokaba mboko oyo lelo toye kosala perfusion ya énergie toza kozongisa yonde mai na kiti esika ozali soki mwa makasi ekitaki telema parce que ngai nazaka moswahili ba kulutu na biso ba swahili batindilanga ba message we uko mumbafu we elakisi yo za zoba ngai na za mongo balobaka nango koti na régime baluba we uko mumbafu uko na soutenir Tshilombo uko moi je ne soutiens pas le président Tshisekedi. Moi je me bats pour ma terre, c'est ma terre, c'est mon pays. Ça aurait été un certain Robert comme président, j'aurais fait la même chose. Ça aurait été un certain Albert, j'aurais fait la même chose. Mais il s'est fait que Lelo, c'est le président Tshisekedi qui dirige, et je suis obligé, au nom de la terre que même lui protège, je suis obligé, Yako Telema, parce que, et Sengeli na moto dans ce qu'il sait faire, Asala Moussala Naye. Nazali ko lancé message moko très important, Fatou ça pasteur Gili. OK. Ba médecin oyo bazali ko soigner bato bazali ko boma ekolo. Docteur Yananga nazu kombo naye. Docteur Yamakenga nazu kombo naye. Nous allons vous achever de plusieurs manières. Si on ne réussit pas par les armes et les bombardements, on peut vous avoir dans une salle d'opération. Toi qui kolongo l'appendice, toka tira. Papa, maloba suka poto kapon. Ezaboye, mwana mboka Yves Abdallah, nalandi nzoka nanga tanga zobo misabande konanga ya yebana na Canada.
bazanga na Canada. Na ebité soki na Ottawa, na Vancouver, na ebité soki na ville nini siko bango. Te ba Congolais bazo sala mosala ya identification. Siko bango kuna hiver e bandi. Oya ngai bande konanga kangi bango 300 ke na bango. Akei ko kata bango kingo. Opération Luka Famille na ye. Très bien. Opération Luka Famille ananga na Canada. Congolais siko zali Ottawa, Québec, Toronto, Vancouver. Voilà qui na sujet moko to bande ko bondela nango na ministère ya combat. Babi tango homme fort azo menacer lipamboli na yo. Lukela yepe homme fort ya leki ya menacer ya kotika yo. Siko homme fort na biso c'est le Seigneur Jésus. Kolo sunganga itala tala. De même aujourd'hui avec le Nanga, avec le Bissimois, avec tout ce monde, Nanga ancien président Seni, na République démocratique du Congo, na régime à Kinshasa, et Ané Leki, Nanga rebelle, na parti au Bazu. Finalement, vous voulez quoi na mboka na biso? Ndeko Yves, biso to tika mboko yote, toko bundela mboka na biso, tina suka, pe toko longa yango. Toko bunda tina suka, sous la bénédiction en président de la République, chef de l'État, Naba Kambima, et loko kaka oyo, nazoti kelo malobasuka, mwana mboka Abdallah, Congolais, telema place osali. Kobeta mutute po moni elongi mulai. Kotungisa mutute po moni enzoto moke. Mais telema bundela mboka na yo. To komisa situation te lokola e ala kaboy. La muka place osali, tous les 24 communes à ville province à Kinshasa, la province de la République démocratique du Congo, opération Téléma. D'une manière ou d'une autre. Aussi sa situation, merci pasteur Gili. Nazali ko rappelé bino makamba motolobia wa ngai nazali muya yate. Moi je suis pas le ministre de la communication nommé par ordonnance ça la restriction. Ngai nazali combattant ya peuple. Et sengeli motomoko ya na maloba po batonyo so ba yamba yango beto tambola. Tolobi congolais siko zali bango bazali koyokela biso mawate. Opération Luka Famille na ye. Toronto, Québec, Vancouver. Luka Famille a konne nanga. Ottawa isika mwasine azali na bana na ya basi misato. Yo na Londres, na Kenya, Luka Famille a bi 6 mois bakanyuka et consort. Mais vous voulez documenter nos propos, documentez-les. Na yo ki même bande ko musu na mikili ya poto. Na landi yo mbonge zo uta ezo kota poto. Opération Nangaya. Na beteli bande ko ebele masolo bisiko na leki. Na tuni bango. Na 1997 ozalaka na Congo. Na 1997 ozalaka na Mbula Boni. Na 1997 ozalaka wapi. Ndeko Yves Abdallah Rwanda ye soi-disant ba yeko libérer biso. Mais ba mona yo na monsi ya pembete. Bandeko mingi ba yeba ki swahilité ba kufa bêtement. Bazo benga yo yaka, bazo tuna yo motuna ya telemi. Kadogo ba yebisa ki kino ala kamuta mapeka. Soko lobi na ya sakani ale. Ala kupika. Soka kino yebite ke ba lobi na ye yaka. Poazo yo kate. Azo yo kate. Kadogo ba ayoki lobi ngana obengo yo soboya ale mibale ta alali. Donc na muto ba telemi na mutu. Na muto azo tuna e uteli wapi. Tomona makambo wana awa na Kinshasa. Yango wana tokolinga lisusu te ndeko Yves Abdallah et kozala une humiliation au monde très grave. Un président après 29 ans aya encore ko konza Congo et après 2 présidents koleka 3e aye a konza lisusu même na miso nzambe tokozanga keloko koloba. Même na ba na biso tokozanga keloko koloba. Même na bamboko esika bandeko bayali nieto yo bazopesa bino po bo changer vocabulaire ya koloba nanga ya kaka même langage kolobaka na 96 Laurent Désiré yaka. Après Laurent Désiré c'était le Rwanda et sort nango toyebaki après. Très bien. Merci mon amboka. Merci beaucoup. Appel à l'enrôlement Motonyo Sesengeli Aïe Kampiko Kende Mosala ya Soda peut continuer combattre la école. On se retrouve tout de suite après ceci. Merci.